Sinon enveloppe pour Naebike Massanga, le seul patron, il y a ma sécurité na Katsa Luanda. Aza vraiment le seul patron au Rosa Marambo à Salio Yekak. Na fin année, na suis cabage. Et cabage pambaté, na suis cabage enveloppe, na suis sac à l'eau soba soba ouli donc il n'a habité dans la zone ici. Merci pour on a père na biso. Azo sunga biso azo kade biso bien donc papa mon malamu azo tambula ba ane longo enveloppe ba mona ba bino ba kanza to kosa enveloppe yango yo mettre azu enveloppe plus il y a pas mbaté azu pena cabage na azu saki loso azu sachet na eza na ba biloko tout kunzi likunzi tulwanda Likundi sécurité. Likundi sécurité. Na lingala tolobi likundi sécurité. Donc Angola mobimba donc bisonne toza ba numéro 1 presa oyo et puis ça ba cabage na ina sali na Merci Penza, fin de l'année, tous boss à saluer Sengi, papa Salah la bana. En tout cas, merci boss. Tous à peine à vous c'est là tous c'est les boss. La bimi mère c'est courant ça de l'année ndé apesinga enveloppe oyo et puis nzambe ya pambola ye toujours na musala na ye et ceux qui le tous en mboko toujours registré ça pour na ye donc c'est ça quoi. Eux na grâce ya Likondi protège d'Angola. Likondi sécurité. Likondi sécurité. Tumba Jacques responsable ya Angola ndé numéro 1 00 na grâce nendo moni Likondi ko ya kate po Likondi za Likondi. Commande ebi Likondi signification Likondi la kisinini. Donc na grâce ya Likondi ndo moni keno to na biloko oyoyo Likondi d'Angola maître Tumba Jacques ndaza na bisona donc Voilà, salut fidèles sur internet, c'est partout que vous êtes dans le monde. C'est moi Marlène la Tortira, autrement dit la mille courants. On est quand Naïb Sarabino, Idéologie TV, Ndé Makambo, Idéologie TV, Ndé Puissance, Idéologie TV, Ndé Vitesse. Donc, merci beaucoup Nabino Touba, abonné Nabiso, ya Idéologie TV. Merci Naba fan Nanga ya Marlène la Tortira. Donc, bon continuer à partager l'émission, bon continuer à s'abonner à Idéologie TV. Donc, bon consommer vraiment à l'émission ya Idéologie TV. Donc, on a souhaité Bino, surtout Oyanga, joyeux Noël, meilleur vena Bino. Donc, comme pendant la fin de l'année, quand le bara il faut que c'est là il faut que lire comme la robina pour mingi to sala kina bango to botama na bango ba comité mais biso grâce à tata Nzambe wana a comité biso na décembre au à bientôt là toujours 6 année belé ba comité belé to botama na bango ba stila ko kufa ba msi ba se retrouver na hôpital mais ngana yo to za ya ko telema nzoto kolongo ni photo kumisa tata Nzambe donc maman pasteur Marlène la Tortira na combo ya équipe technique ya Idéologie TV mobimba na souhaité bino ba joyeux Noël ba meilleur vœux beaucoup tamala mumbula esika malam donc quand de tozolo bana ndenge ya ko fêter ba bonne année na ndenge ya ko fêter ba Noël bozo mona na telemi na sima ya ba sac ya loso donc toza awa na empresa kati ya empresa na société nde to benga bongo na empresa ya Likondi sécurité ezo sepesa ba travailler en to moni toza awa na ba sac ya loso toza na ba mafuta donc biloko eza pena tellement ebelé Likondi sécurité eza wana pona ko sepelisa ba travailleurs ya yemo ko mettre soupu donc aeka rapport à sepelisa ba travailleurs apesa bango ba cabage o biso to benga na portugais na ebité na français to ba benga nini donc Likondi sécurité lelo ba travailleurs nyonso bazozwa sac ya loso bazozwa bidon mafuta bazozwa carton soso pona ba kene ko fêter na ba famille na bango ensemble donc c'est grâce ya yemo ko boss de boss mettre soupu yende mutu asali ba œuvre oyo pona ba travailleurs na ye yende mutu apesi makambo o pona ba travailleurs na donc to fêter to liato mela ndenge zalaka na ba compagnie mususu bino soki bosala rango te bolanda exemple ya mettre soupe ndenge asali pona ba travailleurs na ye donc bino pe bosala rango donc na minute to mona ke ye moko boss mettre soupe azokota donc bozwa caméra ko zwa e boromona soki to zuie to lobi to solo ne mo muki un peu d'interview na ye après aroya ko partager mutu na cadeau na ye mutu na cabage na inde biso to benga en Angola donc Marlène la Tortira souhaité bino ba joyeux Noël ba meilleur vœu donc totalara ye moko déjà azolinga kota mettre soupe ba lobi boss po apesi makambu na empresa na ye lelo ba travailler ba ye pona bazwa ba cadeau na bango ba travailler ba ye pona ba sepela
Yemoko boss supu azokota après ya boss. Yewana déjà azokota. OK, donc babi empresa sécurité yango pena bozomona yemoko entrée ya boss. Boss à côté. Tout soit bien, donc il faut mon pena entrada ya boss. Yemoko yeyo, voilà. Yemoko boss maître soupoi, boss yewana à côté. Agora estamos aqui com um dos funcionários da empresa, ele que tem palavras para dizer antes de tudo, para poder distribuir os bens que todo mundo veio aqui receber. Boa tarde, senhor. Boa tarde, obrigado. Seu nome, faz favor. Eu sou Lomi Akutagawa. Olha só na câmera, por favor. Meu nome é Lomi Akutagawa, para quem conhece. Sim, sim. Com que motivo que a gente está aqui hoje? Vi que a empresa toda está aqui presente, então tem alguma manifestação, tem algo para dizer sobre isso? Obrigado. Primeiramente eu agradeço imenso a Deus, porque não foi fácil para a gente chegar até aqui. Sim. E houve muita batalha, muito discurso para a gente chegar até aqui onde chegamos. Isso não é manifestação, não. Isso é simplesmente cabaz que a empresa Liconzi está dando aos trabalhadores dele, e eles merecem, que mostraram mesmo o trabalho durante o ano até a gente chegar até aqui, e razão pela qual o mestre Supo responsável, o boss da empresa Liconzi, e ele viu, tens que fazer aquilo que fez, e porque os trabalhadores merecem. Isso é a razão que estamos aqui nós todos, para ele dar esses cabazes nos trabalhadores deles. Vamos acompanhar aqui, temos arroz, temos sacos de óleo, temos muita coisa aí para entregar. É simplesmente entrega, é uma oferta de bolsa aos seus funcionários que trabalharam durante o ano. Então o ano está a chegar ao fim, então não podia passar assim em branco. Tinha que fazer qualquer coisa para agradar os seus funcionários. Então vocês também como bosses, vocês também como chefes de empresa, sigam o exemplo do Boss Supo, façam isso nas vossas empresas. Não pode ser uma empresa de nome, mas sim, final do ano, façam qualquer coisa para os vossos funcionários, para os vossos trabalhadores. É assim que vai incentivar o seu trabalhador. Então acompanhem a entrega. Obrigada. Candidato que sabe na minute eu moko maître Supo, eu moko boss empresário, azo sala geste ya kopesa trabalhar cabage na ye à fin de l'année. Donc tozawana bomo na ndenge azopesa, en plus azopesa cabage ya pambati na enveloppe botala bien. Donc ezokende bongo soka pesi o cabage apesi pe enveloppe. Voilà lelo penza toza bino pe ba boss ya ba compagnie mususu, bino pe ba boss ya ba empresa mususu. Volanda exemple ya maître Supo ye moko ndenge azopesa makambo. Donc bozomona saki ya loso ezotambola na enveloppe. Vie Galome Kanzadi. Aqui. Obrigado. Ah, bom, me vai.
Antônio Pedro Paulo. Antônio Pedro Paulo. Cristiano Antônio Luboya. Tuza ana moko ya ba fonctionnaire ya empresa moko ya ba travailleur ye paye ça qui n'est déjà ngo azui déjà biloko ne ya fin de l'année. Bonne tarde papa. Bonne tarde maman. Tozo mono za déjà na sentiment makasi pona biloko boss apesi bino mettre soupu. Tezaka ba acte remercier premièrement na remercier na moko numéro 1 numéro 00 et empresa likondi na kati ya Angola zo représenter likondi na kati ya Angola. Chef de file ya Coca-Cola autrement dit maître soupe. Na remercier na acte donc organisation ne yango bakabage yango bino bomo na live donc mingi yo lobesati ben œuvre mutelo bana place ya ba parole quoi. Voilà. Donc yango fin de l'année na biso yo kitoko toujours en même moral na quand monde boulot puis na monde mamora nekenda. Donc ya biso boulot za organisé. Biso Pays Idéologie TV te souhaiter au joyeux Noël, ba merveille, bonne année. Merci pareillement. Merci beaucoup. Okay. Voilà to pour sanya to za susuna nde kuna biso mususu ye pezaka membre azape travailleur ya empresa papa Botard. Botard c'est obrigado. Comme bon nom s'il vous plaît. Ngapenda venga lo mekanza di notre dit champion Bolamba. Champion Bolamba to monique bana ba olia bien. C'est que eux na grâce à l'Ikondi protège d'Angola. L'Ikondi sécurité. L'Ikondi sécurité. Tumba Jacques, responsable de Angola ndeye numéro 1 00 na grâce nendo moni l'Ikondi ko ya kate po l'Ikondi za l'Ikondi. Comment ndebi l'Ikondi signification l'Ikondi la kisinini. Donc na grâce ya l'Ikondi ndo moni ke noto na biloko oyoyo. L'Ikondi d'Angola maître Tumba Jacques ndaza na bisona donc talaka kabino mo bomoni baction. Bomoni déjà kada pessoa donc bilomo bomoni oloba kada pessoa kwa cause d'elle na cause d'elle donc mingi kuto olobesate donc bonne fête bonne Joël en tout cas penza na sepeli likondi Fox 2001 c'est que 2021 c'est que côté biso so ya makasi koleka merci na sepeli on dit sécurité à mettre soupu yo pose ça qui na yo c'est nazui ça qui na ngai en tant que collègue ya soupu en tant que camarade travailleur na yete si naza camarade na yete naza moko ya ba collaborateur na ya libanda na sola na bien to bandine awate to zane ya kala et na signe ya reconnaissance wana nde camarade na nga benga nga s'il y a un problème abenga nga yaka to sola yaka boye et ça nga bien na rozwa saki na ngai na moi au chasser sengela ki na zonga la ndako et ça nga vraiment bien makasi et ça nga vraiment makasi na enveloppe pour na ebike masanga za le seul patron ya ba mamba sécurité na kati ya Luanda aza vraiment le seul patron orosa makambo asali oyo ye kaka maître Soupu Jacques
Voilà, Bissopé dans le cadre compagnie Idéologie TV, ya boss na biso David Ewembe, to souhaiter bino impresa sécurité, ba joyeux Noël, ba meilleur vœu, bolia bo melabo sepela en famille. Ya merci na bino pe lokola nde kaka ezalaka esali bien makasi. Komona susu bino na kati ya ba image oyo esali vraiment bien makasi. Vous avez représenté que vous avez déjà travaillé, il y a une empresa qui conduit sécurité ya boss soupo. Lilobani nous en par rapport à art au boss à Salibino. Donc il y a un senga mingi po banana ba misala na mboko Angola. Donc première fois na mona que maître moko boye azo cadrer ba maître donc na ina na sala na musala na fin année na zui cabage. Et cabage pambaté na zui cabage enveloppe na zui sac à l'eau soba soba ouli donc il a habité dans la zone ici. Merci pour on appelle na biso azo sunga biso azo cadrer biso bien donc papa mon malamu azo tambula ba ne longo kitoko na conseil na mambo belé donc nzamba pambola place à lipo to senga kaka nzamba pambola ya matisa e po lobi su to sa su bien ko le kande to alelo kunzi likunzi Pilwanda Likundi sécurité. Likundi sécurité. Na lingala tolobi likundi sécurité. Donc Angola mobimba donc bisonne to za ba numéro 1 empresa oyo et puis ça ba cabage na ina na sali na kati ya empresa ya likundi donc mambo na mona ngote. Enveloppe ba mona ba bino ba kanza to kosa. Enveloppe ya ngoyo mettre azu enveloppe plus il y a pas mbaté azu pena cabage na azu ça qui a l'osso azu sachet na eza na babiloko tout lilobani no roki ko loba pona boss mettre soupe na art oya sali et pas na bino ba travailleur na ya liloba ya loba pas chef de file ya Coca-Cola ezara que non merci na nyoso so la pona petit na ye de 2008 ti lelo to za na même moral na bimi meilleure séquence de l'année nde apesinga enveloppe oyo et puis nzambe ya pambola ye toujours na musala na ye et ce qui lelo to za na mboko toujours registré eza pona ye donc c'est ça quoi. Mbono nani? Comme la maître Miguel. Bino surtout aba kombo ka bani na ba maître ba kombo elandi na sima. Eza musala biso. Toza couple musuto couple la biso za sécurité qui maître. Voilà. Lilobani nous en avons pona art au boss na bino asali na ba kabage apesi bino na journée lelo na ba enveloppe au bozui. Wa eloko na osenga liboso na le brigade pona boss na biso na geste. Merci Penza, fin de l'année, tous boss asali sengi papa sala na bana na. En tout cas, merci boss. Tous appelés à vous là tous ces pays boss. Mas a minha função é muito no sentido do que procurar empresas, contactar empresas e restaurante que chama-se que hotéis, ok. Nesse sentido ali nós temos muitos postos de trabalho e para colocar os jovens para fazer esse trabalho da segurança. Agora o pai já recebeu a sua cabagem? Bom, nós somos os donos, né? Não é preciso. Ok, o que é que tens a dizer ao Supo, aliás, que organizou ou que pensou, que relembrou no final do ano para os seus funcionários fazer qualquer coisa para que eles vão em casa? Gostei bastante, muito mesmo, porque coisa inédita, né? Mas aconteceu, eu gostei muito. Assim sempre vai acontecendo e isso é para motivar os trabalhadores. Ok, eu gostei muito, porque há muitas empresas mesmo grandes que não dá essas coisas, né? Mas aqui vimos isso, é um bom exemplo. Ouais, merci beaucoup. Journal Lelo Zakara na remercier Nzambe pour akotisi biso, azokotisa biso na 2021, année 2020 malgré toleki yango na ba confinement, mais Nzambe asungi biso toketi na suka tozomona déjà porte à 2021. Ba difficulté nous côté en année au 2021. Non, ezapena makasi na perdre 3 contrats. Et Zalaki Penda, ba contrat au Nabanda qui compte nango, na perdre nango, mais Zambélem Taïbi, pourquoi na perdre nango? Comment Maramoni na bien au sali pendant 2020, ba innovation ni au innover na compagnie na. Na 2020, na zuper sous 2 contrats, malgré mais na zu 2 contrats et ça par rapport na on a perdre te. Souvenir malamu kaka na remercier
patrocinador Nangai, Bricomat. Il conduit sécurité ça comme des années et le projet nous a rendu ils allaient comprendre là. Ok, il conduit sécurité par rapport du bosso Nazalaki associé na Primoudi secourant ça. Azangolais mais na moni abanda qui vraiment na makamambongo ezaki penza bien te ba élément bazaki tout le fois la fin de l'année parce que azaki directeur financier mbongo pene ndo mona na te ndo kota mingi ba problème na ba gens c'est ça na cause de décision na kaboli na na mona ki tellement ngamona za fondateur cofondateur ya Likondi ya Kinshasa ya on a mona ki comme on a repéré ça na pesa ka Likondi sécurité. OK mais par relation nous on a beaucoup Lionde là yo tangi mamba Likondi pour protéger Kinshasa yo to sala ngo fondateur par relation ni botika na c'est mon vieux, c'est mon patron. Nous avons une bonne relation. Tandis que oh collègue nanga ya Likondi Kinshasa. Oui. Donc il n'a qui chef naie na Kinshasa. Ah pe naie nazaka chef net. C'est-à-dire que nous avons moi dans la chance moro ya kozalaka leader quoi. Maître Soupo, empresa Conduit Sécurité, ils ont combien de travailleurs? Les Conduit Sécurité plus de 62 ou 64. 62 ou 64. C'est quoi votre travail comment? Vous avez une compagnie, vous avez votre travail. Vous avez une empresa, tant de fois, le bar, resto, hôtel, tout ça là, tout sauf rien. Service, il y a rapproché, gardinage, tout ça là. Na moins diversité to moni héritier Watanabe ati ko kwa kwa mama libanga nini ko ba pona nzembo wana la pulga totorino asali nzembo moko donc eza dégâts donc na sepeli na remercier place azali ba bonne année na héritier Watanabe liloba nini ya suko za ngo Maître Soupo pona ba travailleur na yo na fin de l'année nini ozo souhaiter bon. Na souhaité bango ba bonne année élément nanga oyo azali soda moko na bunine bitumba na otine banda Kinshasa mais to komi awa to créer société atu kozwa problème na lokolo tellement azalane na contrat na société ali Kondi avant nanda ku 2 mois mazora salaire na OK, mot de la fin ou bien mot clé na ba ba ingana Maître Soupo na ba ba continue toujours pour faire confiance sur ko ba na pesi bango nyonso ba bonne année na lingaka bino nyonso bino pe bo continuer ko lingaka même ba obalingaka ngate même ba obalingaka ngate nga na pesi bino ka ba bonne année